Tout ça, vraiment, na Wenzema, la quartier 10, exact. Il y a Mickey Gao. Moi, faut ne créer, on m'a tembélé, voilà. Ils ont une histoire, hein? Ah ouais. Lindu, on va faire un ngakoi. Ok. Oui, vite. Voilà, moi, c'est Nabiso. Mobile naïe, puis, on a mis ça en dirigeant, on a mis ça en abanoye, mais ça na église. On va faire ça conseil pour le monsieur sur la théâtre, tout comme les lots, va vieux gao. Des faits mobile naïe. Ok. Comme on est qui romain, tu as une grande bande. Donc, ils ont blagué. Voilà. Donc, Yesusou, on a 10 ans. On va venir à quartier 10. Et vous avez combien de riz? Mon pas tout à l'heure. Voilà. Pas tout bandeli. Wana Barba Madouda. Madouda, voilà. Oye Landi, Madouda. Oyo Kuntwala. Kuntwala, voilà. Aussi, c'est Landi Kuna Kuntwala. Donc, il y a D. Il y a D. Bon, on a Lindu Kuna. Balandu, Bayinga, tu comme la paroisse Sainte-Agnès. Très bien. Et pas une bande théâtre. Néné, Oyo, Azo Sapi Makambo, Ana Kin, les deux autres Boussiko. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba we do a begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir, Nablagnon sur Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça beaucoup c'est. Moi, c'est pas qui est belle, autrement dit, la plus courte de la presse, mais ça, comme bien à la Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. Donc, je me suis dit, émission, là, ça remercier ma boss, Nabiso Biska Bozali, boss Roni Malunda, ma boss Yannick, et sans oublier, boss Checking dans Londres, ma bim, Simbi, ma solo à réalisation dans Londres, au Mekate. Et pourquoi pas remercier, bateau, nous sommes s'abonner à la chaîne, bateau, nous sommes motiver à Biso, vraiment, oh, bah, c'est dans l'émission. Moto message toujours aux aliboso ba télévision pe ba téléphone na bino ba bona biso nyoso ya biso podcast na pesimino ba mbote mingi bisika bozata ra podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple. La chaîne na biso vraiment to gagner la orphelinat to sunga bana bitiki atla moi loso moi sikra ndenge zala kaka ndeko pa lingali mwana alingali na mwana etiki ko hésiter te ko contacter biso na numéro za la bande de cash on a vraiment Nzambe akopa molabino. Voilà très cher amis internautes, El Mara de la presse toujours na kati ya commune ya Njili on a essayé bisaki bayiki on a essayé ba bona biso nyonso to rejoindre na ta ya ko tambola tous les 13 quartiers Yanjili. Nous avons le quartier 1, nous avons le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, nous avons le quartier 10. Oh, bah, tu es belle, bah, le quartier 10, ni les bons le quartier 10, bah, notable, ni le quartier 10, bah, comédien, ni le quartier 10, bah, musicien, bah, sportif, bah, ni oh, ça va 6e makasi, le quartier 10. Donc, bon, bah, na émission Nabiso ya lelo vous toujours branché et connecté na chaîne Nabiso boningara mingi ya biso podcast la bo c'était la sima caméra nous avons na caméraman Nabiso Jordan to tamwane lelo et puis El Mara de la presse azaye mon côté azabongo na guide ko guider ko bête pena mo lisolo quartier disons ndenge zala kaka po espelisa banjilo tout baza
partout dans le monde. Et pourquoi pas c'est ça m'abonner à biso podcast. On a appelé ça moto vraiment na famille Mathieu la Mobimba, maman Laura Chou, motema ya boss live, maman Liana bana vraiment maman bisika ozali ba moto belé. Morel ko fongola vraiment. Na zo guide azabe na guide mo na njili to zaki na 4 vieux gaou, to zara na 4 podcast. Vieux gaou to ko bete la biso sur la quartier 10 to yeba ba resta ba succès, ba comédie ba bimana 10, ba musicien. Hein? Et pourquoi pas l'école à miner dans le quartier de Sovezali, l'église catholique, notre bête en l'élo, elle marre de la presse, elle a toujours un ami pour ça, Moussala, nous avons le mini de la Koutana, Guiwaza, à Rokide Bisso, l'émission Lélo, Vieux Gao. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour Vieux Gao. Bonjour. Ah, Vieux Gao, on est santé. On est sous. Santé, Néni. Santé, nous sommes en caca. Vraiment, moi, je suis là pour ton nom, Katé. Moi, je suis là pour toi. Là, il y a un peu de c'est ça, moi, le coup d'œil. Voilà, ils appellent d'abord. Le long dans ma belle, le ma belle, babi yo pendant mon angili, tout angili yo zana. Donc on préfère que tout ça découverte à quartier 10, nous sommes à 4. Pas notable à 10, sportif, avant tout faut expliquer sur place où yo to za wapi pour ça bien moi ils mangent jamais parce que banjulo va razou sur au conseil place moi ça va commenter elle m'a émission au conseil place. Voilà zana yo zapeda icône ya njili mobimba robete sur à place nini frontière mignon. En tout cas merci. Na remercier nous de tout côté sur l'élo. Voilà. Pour apparaître un résolument kokoso. Nani à partir à poto nani ro René azako benga mais. Voilà. Azoki ngate. Mbalabo bobiminga ma bozunga pied levé mana sala otemate. Heureusement kutu naza mwana njili. Na ebi njili bien na botama awa. Si. Donc nga mutako kosama banjili azati. Voilà. Pona lelo. Pour découvrir quartier 10. Il y a pas de telemi siko ya to telemi na bifurcation. Voilà. Sur aussi Kotoyo. Au quartier 4. Au 4 hein. Quartier na bino. Quartier na biso ya. Voilà, très bien. Sur aussi na ngambo yo. Ozomo na ngabo ozomona. Voilà. Étage ozomona wana nyoso ozomona wana quartier 3. OK. C'est comme ça au Betty Boye. Totali Boye. Hello. Oyo quartier 10 yango. Place Masolo ya lelo za. Quartier 10 yango. OK. Voilà. Quartier 10 yango. Soko poussani pour mon banzete wana quartier 11. OK. D'autres on a bifurcation entre quartier 11, voilà. Quartier 10, quartier 4 na quartier 3. Voilà. Sikoyo to kokende sikoyo po toyeba quartier 10 yango. Ezandenge nini banani ba notable à quartier 10 on va pas rester là bas succès mais quand ils sont allés à l'hôpital quartier 10 la rana Wendelo tout ça vraiment base à Satan vraiment donc d'accord est-ce que quartier 10 ils ont la Wendelo ça marché quartier 10 pourquoi au mona ba wenze oya biso ya mike ya ngolo voilà mais nde tozala na tozala vraiment na wenze na quartier 10 exact ya mike gabo mamu moi fondé na ya créer on m'a tembele na ene voilà donc pétage peut na 10 bon na tiki 10 moni ils ont développé en tout cas la construction dans le quartier 10 ici et côté après à Makasi ba tout ça fait bandako étage moi mini immeuble paysanne donc njili ndebo yebela kango kala kaka na makambo ya poto pour makambo poto bi njili danger na poto voilà c'est comme ça bana poto e bien na njili à part wana en tout cas investissement pe et comme moi bien arrête njili et comme moi belé à solo hein et comme moi belé au monde quartier 4 sur 4 yango oh nous sommes au 4 voilà donc ngambo ni pela 4 ngambo yo quartier 10 toujours yango donc moi va venir à quartier 10 et on a combien de riz et bandeli wa moni pas tout alaki wana voilà pas tout bandeli kuna wana baraba maduda voilà oyo landi oyo maduda oyo kuntwala voilà oyo susu elandi kuna
Kuntwala. Donc, ça DDDD. Il y a DDD. Bon, on a Lindu Kuna. Balandu, Bayinga, Tokomatina, paroisse Sainte-Agnès. Très bien. Et pas un banda théâtre. Ok. Et pas un banda théâtre. Oh, ils ont quartier, il y a Bamundoueri. Il y a solo. Oh, vraiment, mon livre n'est pas mal. Abanda Awa, il y a un quartier 4. Ok. Si il y a un quartier 7, il y a un quartier 9. Maintenant, il y a il y a un quartier au Nino, il y a un quartier Maviokele. Voilà. Maviokele Bangoga, mais il y a 10, il y a Yazalaki. Voilà. Avant, il y a 4. Oh, le bien Maviokele, on a raison. Ah, c'est quoi ça, la vérité. C'est la vérité. Ok, tu as pensé. L'église peut y aller. L'église orthodoxe peut y aller. L'église catholique et ali. Voilà. Bon, réveil les ans ici. Ah, c'est ça. Réveil les ali. Bon, si koyo tokende malé. Voilà. To banina no na ba grand mécène. Yo ba valorisera valeur ya musique, théâtre ni. Ba producteur te mais o ba yedara biso. Voilà. Na quartier Bizi. Bazalaki to yepe na bourgmestre. Ancien bourgmestre Njili. Aina 10 yawa. Ya solo. L'ancien bourgmestre Njili, alaki mwana 10. Mwana 10 le défunt Akupa. Oh là là, wali zana ba neni wana. Travailler ba neni. Wana ba 2000 2001. Oui. OK. Aoumela ipé. Après combien des années? Ah, on peut avoir 5 ans. C'est à nous sommes malam. Au 5 ans dans chaque côté. En tout cas, on met là qui. Yé baba na bango yango. Baba merci yango. Oyo Kuntwala lisu. Kuntwala lisu. Deuxième Kuntwala. Deuxième Kuntwala yango. OK, voilà. Tozana yé. Aujourd'hui, tozaki na ngengo to benga via Kim. Wana grand mécanicien. OK. Mécanicien. Il va venir à dire. Aza mwana 4 mais le pango na pas y a vanda qui demande la résidence na yé. Et puis on est sur le camo au camo. Ni ni sous vega. Au moni quartier 10. Bon, présent bien ça star nene na. Non, on a bossé dans co. Bon va monter ça là bien voilà. So na biso mikamo kama omoni quartier 10 zone nyoso zo mono. Omoni quartier 10 zo mono. Voilà. Quartier 10 zo mono. Ezalaki babilanga ba jardin. Oh. Ya bandeko ya quartier 4 oyo. Oh, ya solo. Ya ina lote. Ah, vega utika boy. Oh, ezaki zamba te. Wewe ba neni wana? Kala. Oh. Kala ngamba bilanga. Jardin babilanga quartier 10 bana pa to wuti timi so ke na sera to epe na mai to benga mai yango mai magorodo. Oh là là, c'est on so benga mai singa kwanga awa manyoko ebota awa ndako ezaki te bandunda eloko te siko biso ba mère na biso bata koto yo bazoya bazoya ko sala bilanga na bango abaki na bilanga yango pe omona yeke na bilanga basombaki basalaki yango mona ka bata quartier 4 oyo bazana ba pangu mingi ana 10 ans ba profiter de ba panzaki donc c'est que na direction ba mneni ga ba mapangu ebele so teleka ko na ngonani quartier 4 mwana ngam ezaki ndengo wana makeba msuba teka vraiment. Biso pe tokiso na ba 4 parcelles. Ya solo pour père na so moi moyen salaki. Na sabi moi qui fantait la paix. La force qui fantait te vega musu ba za vega za muta passe na famille malonga te. Tout ça. Ndeba kansa ne moi ba yeba ki na famille na ngai. Moi ça PDG. To bota metata tata mo mama wa salaki. Moi ça PDG Régie des eaux. Oh là là. L'école la ninga na sima directeur full. Il y a brigade antifraude à Régie des eaux. Chika we vegao. Ngai moko vegao grand comédien. Ya makas icône. Voilà.
Tu sais, belé. Donc, moi, on a continué à poto. C'est Jean-Paul Matouba, à poto, évangéliste. Il y a solo, hein. Toujours du sous Cécile. Ndondi, il y a sur poto. Ok. Moi, muta pasi so muta binde wana sili kaka. Ya solo vega. Ah, puis en maïe. Naza nzala. Mais naza muta nzala te. Très bien. Donc na nzala po na koki biloko nga na lingaka te naza nango lia. Mais naza muta nzala te muta nzala ko akopa bana tongo pe alete azuite. Comprendre? C'est bon. 10. Moi je le rappelle l'environnement, vraiment donc. 10 bilanga, ya ki bilanga. De tout bien on t'a désert. Ya ki bilanga. Lelo yo et comment munene. Et kin. On ça moi idée ba sera on ça bilanga, idée ko ça. Ndako na zate yo. C'est de ko histoire. Mais na kuta yango. Na kuta ko mwandambo bilanga sikoyo. Wa basomi ya mapa wa. Na sende ezela continue toujours bilanga. OK. Et que ne malé beti bakadastre yango et commis quartier 10 ezalakati. OK, par rapport au quartier nyo sur la njili c'est 10 eza quartier à moi sika. Quartier 10 ezalaki. Bon 11 ezalaki. Oh, yes. 12 mtayalaki babe on camper ça. OK. Vous comprenez? Quartier 3 babe on quartier Gojila. OK. Ezalaki ba Grand Yankee. Quartier 4 quartier Tamanako. Tamanako, voilà. Voilà, toi quartier 5 sous. Il y a une combo na il y a solo hein. Donc quand vous êtes qui pendant donc moi découverte ça va bien. On fait découvrir bateau. Et là moi yé bana gité. Qui quartier 10 ezaki donc il a on a pas no ka pa na yo c'est. Il y a solo. Oh na so bana yo. Soko tuni batu mususu oyo bavanda mana quartier 10. Mais les bana poto banjilo ba sebele ba on. Ba oye biso na solo ba ki gaou vraiment azolo makamba solo. Voilà. Oyo baba lindu. Oh lindu. Mo jouer la biso Venezuela biso avec il les kango mo environnement wo ça la bien. Bana poto balinga wa se retrouver ba veiller na ba on tala banjilo ba ebele na poto. Awa. Voilà. Quartier lindu. Lindu voilà. Tozali pe na grand mécène. Parisien munene oyo azosapi makambo na kini ne tozo babusiko azosapi na faire na ye ya solo hein ozo ka chama chiko chama chiko baba na bango yango OK on comprend déjà comprendre donc des fois que vega una anga monte toze belé ya solo na ba joueur na bossa ni kutu ko lesa bino pa ya animateur ya wazee quoi pe ya sonam nono shaka mwana 10 pe bana bango na bossa la safuna oh là là shaka nono na leki na ye Agipa Fabrigas Yamado Cédric Mbala Yamado Capo voilà Bango Moko tozali na so na l'accès à mabe na solo hein na l'accès ko viga bazana biso a telimpe awa Chodi l'accès ça Etienne Montréal zola biso yego Chodi Etienne yeyo grand musicien grand mécène voilà moi na 10 puis moi na 10 toujours 10 oh là là ya moni ezangi na nsiko papa non papa non le baki papa mon théâtre bouyeboui obi dizi papa bino na pa bouyeboui na la semino pas za kozala tout qui doit avancer encore mais bouyeboui ma sole monsieur coup fenêtre sur le nzamba kosunga kaka et ça la passe ma prière oh là là nzamba kosunga carrière nzamba kosunga omona ni za bongo ko no yebe na tibo sala bongo yebe mo na 10 obi ma 10 na 4 tibo sa théâtre ngam na zwa ye ngam na zwa bouyeboui na ye na théâtre ah bon si elle a payé ta quartier kaka bouyeboui ye bande aza fruit na biso oui mo tapesa komba bouyeboui eza ye moko mondweri bouyeboui aboyaki yango metala ba venir to le qui a venir na balabala osusu actrice moso monene
alaki à Georgine Zolo. Montréal joue à la Babalo. Comment venez on est? Lindo Lucie. Avenue des Candolos. Il était à Kenega Angola, à Zonga pour la maladie. Très bien. Nous avons un artiste, musicien, un comédien. Un comédien, voilà. Tout le monde sait ça. Il y a un Nico. Ah, waouh. Un grand catcher, un grand catcher. Abimaki. Dominique Ngoubou. Dominique. Asali six babu na défait dingwe voilà. Baba na bango na bika voilà. Baba zolo kaka. Yepe moi na quartier 10. Et 10 voilà. Hein? Très bien. Moi quartier 10. Quartier 10 bizarre va te belé hein. Ils ont une histoire hein. Awa. Lindu wa fani wana ngakoi. OK. Wiville wana mwasi na biso. Mobile na ye fi oya bimisanga dirigeant oya bimisanga na bana oyembisa na église ya solo o ba pesa conseil pour le biso sala théâtre to koma lelo ba vie gao de fait mobile na ye OK comme on est qui romain to bengi grand band ya makaya bumbisa okauka madesu donc ils a blague té voilà de Yesusu na kata 10 ya pour ba uta na 4 OK. Quand le solo bête c'est on peut pas créer on peut par rapport. La comprendre ba moi. D'accord. À suivre. Voilà. Sikoyo. La côté sur côté. Prête siko vie gars. Tu dois belé yaya. Balula boye ya. Sa caméra au moins il ne le pas au. Hein? Il pas au. Oui, oxygène. Oxygène, oxy. Oxyga ouais, artiste comédien. Comédien, on m'a sur CG. Pas na bango susu ba leki. Oh ya solo. Leki ne. Oxy pas la mwana njeli. Boye ba ti. Pas ça na mwana ba kasavu na za mwana kasavu. Leki ne ye. Oh là là, na moni siko elongi voilà. Leki ne vraiment propre. Donc et puis biso nyonso catholique na oxygène na yi na ngai. Voilà. Biso nyonso catholique. Voilà. Oh, toujours quartier 4. Au 4. Toujours quartier 4. 4, 10. 4. Oh, on est sur 10. Nous avons 4, 10. Merdi. Tu as 4, 10. Donc, vous avez un quartier mort. Tu as ma frontière. Frontière en haut. Biso ya tego ki no suma bilona okeka na wenzete ata nyonso ezali voilà au vivre frais au ndunda biloko nyonso ezali très bien onde nyonso ezali soko yepe ona bata makasi bazali baprete ne vega baprete ese dise pe baprete pe bakena bapoto basala ba makambo ebele basala makambo ebele la vision urbaine. Bon, Orlando, hein? Baba Lando. Ouais, moi, je suis Lando. Baba Lando, on est Baba Nabiso. Ok. Ba prêtre. Ba prêtre, toi, on est na prêtre. On va na poto, ba na poto va ibele. Va ibele, voilà. Vous êtes na Libera, ye mwana ya Lindu, na Dizi Kakawa. Voilà. Tozana basé belé mais Chamachiko, c'est le Tangaki. Wana grand prêtre. Chamachiko, grand prêtre. Tozu le sous na ba joueur. Ba joueur voilà. Na moi na ba joueur vraiment. Joueur basala ba kombo batango kala à l'époque ya Zaïre surtout bazala ko citer ba non ba ope bazala Guilelo surtout bazala ko citer ba non ba judoka ba lutteur le mamotal sport pe la so be ya qui se bazala ouais sport news en général
bon na quartier 10 des sport en général surtout les côté à balle vraiment je dis souvent on a quartier 10 jouer na bima na 10 ya ngambu kuna wande ba jouer ba linezi kinzungu ma gauche hein. Ok. La joueur Mazembe. Ok. Ah, on est un joueur, un grand joueur, c'est Lofo. Lofo, moi on a dit. Lofo Bongeli. Ok. Na land wana. Ok, venu land autre chose. Ah, to koti bo okoma kapana ba. Ok, Lofo on a dit. Yevma, moi on a dit. Kamati Sudani. T'es moi on a 3. Ok. Oh, Susu, land. Land de Susu. Ah, landu. C'est comme on dirait vendre qui est Susu. Il y a solo, hein. Il était me vendre qui mais balana y na moisi. Na moisi, ok. On est ça kofi là. Mais bati na bango awa. La région na quoi? Balongo e ba côté sika bango moko. Ah. Et banseki. Surtout qu'il y a de vers paroisse Sainte-Agnès. La place où il est pas un dirigeant. Vraiment, les gars. Pas une bimeli théâtre. Pas dans l'action mino moi si wana. Mobile n'aime ta bimi sanga vraiment. D'azoa même na chorale. Voilà, il moi. Wana vraiment en tout cas faut que la reconnaissance. C'est comme ça. Et on a ça na bango bien. J'ai dit ndé. Banda upe tonga manga raison hein. Banda upe tonga mako. Les autres on a dit les autres. Il est changé, il mange. C'est là. Bandi la kala ya kala te o ya siko. Voilà poto ba yeba ngo ba bunga ngo. Oh bo so nde. Ba bunga disu. Il est changé. Voilà. Changé ko. Oye po kamwe. Biso minute ngana na complexité. O tana na lemba yani. On a un bondal, on a itam, on a la robe, na njili. Voilà. Quand on va sonner maman, comme il a bayanké. N'est de ebela ngone. Kasi ba misusu. Comme il a bayanké. Ba misusu mona. Azoli ya moi ça ba no kosa ko na vala na. O Gombe. Na vala na Gombe. Tia Kombo. Pas tout comme si quoi, tout comme il peut rater 10. Pour nous au moins déjà que attends on a ça bangote mais autour ni bana poto ba mingi pe na 10. Na tengi bino ser na ma ya Suzana. Ya Suzana. Azape ah ya Suzana. Ya Suzana. Ye wana. OK, ouais Suzana ba kange suki. Ya Suzana tambota pamba ya Suzana. Bonjour. Ba kange suki. Auto ya ka mikolo. Ye makwenda futuka ya akenda kazunga. Voilà. Tozana Dani Makola leki na ya na Gabon tozana Beya Lutete basé belé. Vraiment. Na moi nanet. Ayo raté no bangambo. Vraiment plaisir. Pas na bangonde yango. OK. Basé belé. Ba aussi donc bazara ebele Rodi on peut na libanda trop voilà awa voilà paroisse koyo yango paroisse yango Sainte-Agnès pas so bandeli yango parce que ga ubena banda ba maramuna ki bonzambe pas tout bandi yango. Voilà. Na ba petit na ngai o pe ba encourager ngati lelo. Très bien. O ba lobela po lelo ngai. So likambo ya limwa soutien ça la vraiment. Très bien. Netinga na lela raté. Fide yewana. Fide voilà. C'était mécène. Un peu mécène. Très bien. Fille de peau a aidé à rappeler l'artiste belé. OK. Le photo tanga bango. A tapé prêtre na ndenge na yi. Na quoi na voilà. Mais comment? Fille de yewana. C'est comme ça. Voilà. Ah, est-ce que c'est interdit pour docteur contacter hein? Bon, tout visiter on non. Et ça on ne pas mutu té. Bon. Et ça tout. Yanzambe. Bonne ça la donc. Après la ligne. Le va répondre à ordre. Ah, ordre voilà. Paroisse yango. Sainte-Agnès Mayango.
Auto yo kakapele la kati ya Njili na quartier 10 yango yo. Sainte Agnès, sur la biso penda Montréal. Oh yo yo. Bato asambeli awa siatula. Awa. Pas bandit théâtre na ye. Awa. OK. Vegao. Awa. Pas bandit théâtre na ye. Awa. Mundueri pas bandaka théâtre na ye. Awa. OK. Aso nous ça théâtre ye. Oui, poto pas to bandisa ki boui. On rekenda pe nous so pena environnement tikuna ti place na mama Marie ezala. Oui, nyamu. Akufa to yina chicho lo yina bangadia dia. Awa. OK. Première répétition. Il y a Chic Choc Loyenge. Première répétition à Chic Choc Loyenge vient Dios. Eh, salamaki. OK. Tu vois ça na salle mo kuna. De makambo. Après comme école maternelle yali au grotte na biso. OK. Awa. Soko bossa na te. En tout cas, ba député pe babimi awa. Na solo hein. Bazali. Balé makana. Pasiambongo oyo ka hôtel Kionzo. Kionzo voilà. Pasiambongo. Vieux Dora. Donc yé awa. OK. Na Paris na yé awa. Awa. Hôtel na la la parole madame Nene. Awa. Voilà. Salde. Voilà. Moni tu as côté administration hein. Sikoyo moni salle ka oyo. Et pas y ngana bandaki répétition pas to bandaki répétition na ngadia dia. OK, salle oyo hein. Salle oyo. OK. Le eza historique hein. Historique makasi. Maître Kemba. Voilà. Maître bonjour. Donc histoire pas biso bandi vraiment biso. Voilà. Théâtre. Comprendre. Et bien ici te belé na tangilo de siatula. Siatula voilà. Na tangilo SOBP. Oh. Kaka bandela ika. Abana na base. Voilà. Très bien. D'autres c'est belé. Donc catholique mot catholique. Toyebaka. Si. Mo ba respecter catholique. Tu as raison. Pour ba couche nyonso na expliquer ba musicien. Bomba bata mi beaucoup plus la nuit. Soko tunika tanga ki wapi na tanga na college boboto. Tanga ki wapi na tanga na bonso mais na tanga ki na église catholique kaka. Très bien. L'école. École catholique. Et niyo lo banini ki en tout cas catholique quand même hein. Eza likolo eza ma universel. Très bien. On est maître na biso. Maintenant ba yati misale belé architecte so le basalo monument ko sala. Tikaboy. Nzamba likolo. Oh là là. So le basalo ki ko sala monument a tiepe longi na yo. C'est bleu ya moi Mario. Amour et la biso la mon fait basalo très bien. Basalo très bien. Paroisse Moussous. Oh Sainte Agnès. Sainte Agnès en tout cas. Sainte Agnès donc Oh Sainte Agnès. Donc compensa. Ba Salomo. Oh là là, bonjour. Vous ça la carte Sainte Agnès où tu découvrir vraiment bien Gaouli solo ça qui to quoi. Pas poto ba les langues fort hein. Danger surtout. Bon c'est retrouvé. Surtout ba église na biso ba zepe belé kuna. Manga na shora Achille. Na poto kuna. Awa. Voilà. Ozui Jean-Marie Mwangi. Awa. Voilà. Ozui John Lofemba. Awa. Très bien. Baza ibelé vraiment ba petit jardin dirigeant na biso. Makaki kalamingi te mais akomi dirigeant kuna. OK. OK. Monument hein. Oh là là. Zomo. Oh ça là on a nini? On est plastique. Plastique. Projet Mobutu. Photo réalisé moi monene. On va placer sur photo de ça. Tu as battu Bella grand maître vraiment artiste. Vraiment faut ma beaucoup hein. C'est pas facile. C'est Bella projet on ça. Bateau va likolo va immortaliser bateau bâti. OK. C'est bien vraiment. En tout cas courage Bella. Merci Maître Kemba. Oh. Sikoyo. Tokende boya. Mais moi tu me porter au kangama. OK.
Photo baluka. C'est Daniel. Voilà. Si mon paroisse c'est na balabala Inga. Ah baba Inga. Oh toujours quartier 4 au camp des enseignants quartier 4 et là na ce qu'on a paroisse. OK. La paroisse. Donc sorti mususu au bapemona kayo kanga. Au sorti mususu. OK. Alors na musicien na bossa na moi na biso. Nani susu? Mikolo pe ayi a chauffer au sanat. Nani wana susu gao? Di Maria. Di Maria wa mbembe. Nego ya solo. Di Maria. Wa mbembe. Onga kasala mwana matsina. Mwana 10. Oh là là, vraiment. Na balabala landu. Balabona la sei oyo na bagi mwasa mndu na bana ba. Bana ba fanda. Yena se. Di Maria mwana ya 10. Mwana 10 vraiment. Awa. 10 c'est vraiment. So bimi boyo au kati Kimbanseki. Pour 10 à la frontière na Kimbanseki. Kimbanseki. Nous tout avancer boye Kimbanseki. So il y a tout droit au leki zelo wana se ta okata au moins ni mo ezo briller ni ya pembe. Pembe bo. Voilà Kimbanseki d'autre à la frontière. Frontière voilà. À la frontière. Toujours dans quartier 10. Quartier 10 il y a tellement munene vieux gars. Quartier 10. Oh ya côté eza mulai. Mulai kuna skone muke. Eza mulai kuna ndeza mo. Pour 10 eza scindé en 2. Eza scindé en 2. Si on vieux gars on a 10 est-ce que be col pesa. Et bien ça fait ba tank si ba te belé ezali. Ezali ko? Laisse ba école ni. Laïque yo. Laïque. Laïque, yango laïque kako laïque. OK. Tant que belé. Kasi ozomona au camp des enseignants oyo. Et alaki kamoko ya ba enseignant au ba tant que na école officielle laïque. OK. Laïque na ban c'était miné le monika laïque. Et bimisi batu ebele batangia. Oh là là. École laïque yango yo. Ils na ngamba 10. Mais abe yango epe kinzwana. So kinzwana eza baba mona quartier 4. Ça comprend ya quartier 4. Mais ndé. Mais ça la 10. Ils la 10 yango. OK. Yango. Okiti suna se frontière suna Kimbanseki. Kimbanseki. OK. C'est comme si dans le quartier 10, ah, bar et ça, c'est ça. Bon, 10 au 8 Nangambo. En tout cas, le Kouta m'a bé. Bar et ça. Bar et ça, c'est. La terrasse, c'est Mikeka. Camouflage. Mais 10 ans Ngambo. Et ça, bon, au 4, hein? 4, voilà. Au 4. 10 ndé yango kinzwa. Bar reconnaissance c'est qui na hôtel ba mo ba bingo Grand Libulu. Somo comment ma casse bon il na Grand Libulu go? Grand Libulu. Wana ndé Grand Libulu ndé en tout cas et yebanaka. Yebanana c'est makasi. Voilà. Ngamo petit le na yebaka te soki kufa. To ezali en tout cas wana ndé na yebité. Vraiment. Na 10 ans Ngambo. Ah c'est là vieux gars pas no côté enfant. Grand Libulu akasi. OK mais la moi moko. Wana go zaka vraiment. Ngai. Bon bon tala mon client on attend bozala ba jeune terrible. Bonjour. Wana danger vraiment. Baba uza bipai na bipai ba oya. Bazo ya ebele ba uza na ba commune mususu. Kaba mususu mona azimo cinéma bo suyi wapi. Ayo bata mane kuna. Ça bon. Ba problématique hein. Voilà. Azanga atimona. Aye ne kuna. Betage wana quartier 4 10 yango yo ka. Donc elle wana 4 10 école autoza mir op 4 non? 4 ko. OK. Oh toujours quand des enseignants. C'est quoi quand des enseignants arabes juste la quartier 4. Écoute la 10. Ils ont 10. OK. Il y a 10. Ils ont
quartier na biso. OK. Neti o batata na roni nyos. Batang na be kolo yo. Batu minene. Wana ba vie na biso. Ba vie na biso docteur. Fé Silva. OK. Docteur vie mora boboto. Toujours direction on va dire comment on est. Ouais. Direction. T'es entre 4 na. Ils ont un comboté hein. Yeah, comboté. Biso awa na quartier 10 ans on a comboté. Ka on est direction ça na combo nini couloir Zénith. Couloir Zénith carré. Oyo ya comboté mais mukolo. Onga na kolamuka. Soki oyanga oyo yawa. Couloir gaudi. Je l'ai vu sur combo pena école qui njwana oyo. Bana pote les beke ba on s'est retrouvé to ba mona beke bana belé ba prêter belé ba tanga en école. Oui, ba c'est belé. Voilà. Ta wa mona ça là bon pena plaisir. Voilà. Ba c'est belé ba tanga wa. Laïque. École primaire, on a kuna. On a une école primaire, c'est quoi? Oh, comment humanité technique. OK. Ouais, c'est IT qui nous ITP qui nous voilà. EPN, école primaire, OK. Voilà. Donc, quand même, il y a Bimisi Batou. Bimisi Batou. École à Kala. Mais je ne sais pas si on a ça à l'école, l'état beauté, l'état beau, moi, on a enseigné, madame, la raté, formation, on va placer à Boende, tu mines les bimara. Enseignant, on va tanguer sa canette, n'a pas qu'il soit là. Là, enseignant, tant que ça n'a privé. Basu formation, moko, ils ont dengue moko. OK. Wana, ils ont un complexe à battre moko, hein. Balinga, na été que. Moi, naïe, ils ont un moyen. Voilà. Mais moi, raison, mon père m'a képe, quelque part, ça appelle la R, moi, raison, mon képo, R, mon bisomoto de la chaka. Très bien. Et on m'a vaut mieux. Anciennes années, bien, ça n'est pas bien. Mais, à ce qu'il y a un enseignement, nandenge soko akomini so décoration na bakamini ala bados tangisa soko nandenge moko ya mais asa na formation ayebi kotangisa. OK. Abena bongo. Voilà. Voilà. Toujours dans quartier. Quartier Chanto. Place sukeli. Bon. To commission Gambwana. Tu es bon mon quartier 10. OK. Au quartier pour la police. Biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo ezalelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso. Siko moni to yevma awa po na deuxième partie. Il y a quartier 10 pour bon mon quartier 10 au Yangam. Voilà. Au moins 10 il y a on est sur 10. Voilà. Plein ceux qui pensent. OK. Oh le quartier 5. Au 5 hein. OK. Deuxième partie de l'hôtel à quartier 10. Quartier 10. OK. Quartier 10 il y a voilà. Au moins pas eu bisi bimi. Je l'ai keboye et kaboli 5 la 10 yanga. OK. To ya pour moi la direction bien. Ya kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli. Forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi. Ikolo na seko le kaba ute bande bisito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living the coming is Voilà. La deuxième partie de Roselier quartier 10 jours à Ngambo. Voilà. Tina Souka. Voilà. Et puis la deuxième partie c'est au bossa nage longo na quartier 10 à côté yo. Auto sali. Wana oyeba ndenge na récupérer yango. Voilà, c'est bon. Pour grossa na tipo ba misusu. Soka yiki komoni na bimisa ngote ayebani. Aza mwana kisi, a mwana ma pepamba. Na ko raisonner on sou bien na tiango na parti. Très bien.
deuxième partie ezalaki kitoko. Voilà, eza déjà bon. Venga opeselaka ndenge ezalaka. Moi ma dédicace pene ça kitoko. En tout cas, bana poto binomei oyo totiaka motema bino nde bozo investir awa na kati ya mboka na biso RDC. Bokontinue koinvestir, boyaka kaka koinvestir. Et puis ndenge tozosala njili naosenga na bana njili bomona quartier notika kala omona ngai vie gauni nazolakisa yango po nostalgie esi abino nostalgie. Voilà. Yango napesi mbote mingi na ye moko Filibola Papelengi. Voilà. Sans oublier Baroni, sans oublier Bana Ouzuna Libera. Voilà. Moi na poto, moi na quartier 10. Natangi bino nyonso. Oya yokite alimbisa. Jean-Paul Matouba. Voilà. Yana ngonga landa évangéliste na kata Hollande. Na mwana e Bérénice Matouba. Na maman Marthe. Bambota mingi. Voilà. Et puis la pesi Satan pe na remercier moi muke. Ya solo Satan na remercier moi muke. Pour nini po otiki de ça l'émission na biso. Au déranger biso te po biso déranger biso. Mon sa moto, mon pas to routier. Donc la parole c'est Saint-Anne. Vraiment. Pour l'autre maman na moto. Voilà. Yo mo lobi na tika na ngai. Vraiment. Et puis la remercier sous Chaudy Etienne. Il est médecin, il est conseiller à groupe. Très bien. Il est Lisbonne. Il est encadré. Encadré pays. Voilà. Pour les avoir un peu sportif. Si vous avez un peu de ça, il est bon à s'en prendre. Voilà. Chaudy Etienne. Voilà. Carlos. Carole. La photo Carole. Joueur à AC Kouya. Aussi Déco. Carole Néné. Bande nation en France. Bambota mingi. Resia. Mbota mingi pour une affaire étrangère. Bolandaka chaîne Oyo. Il y a vu son podcast. Podcast. Voilà. Merci beaucoup Fieka. On dit que si tu veux monter deuxième partie aux appels deuxième partie avec la lycée Semoko. Mutambongo Moko. L'Arabie Saoudite, un bon belé grand pétrolier. Maintenant, pas on est pas côte à raquer. Oh, bah quand on a ça si fait. Avec ce bateau, bah y est belé. Nazi, bah y est belé. Bah côte n'a le pas à l'ami. Bah lié, bah mêlé. Voilà. Oh, donc quand on a boité na la concours, on a reçu sa boya. Ami bah tu tina piscine. Na kata piscine, bon on a ni na kati. Voilà. Oh bangando, tala bangando ba 6 mètres. Piscine mnene tala bangando. Vraiment. Abi mutu moko kotaka awa. Soki obimiti o nager, o legi bangando na kata mayo. Tina ngambu kuna wana $1,500,000. Oh là là. Nani babi pero ansor. Soki tu bakolia yo ga. Te bangando babisa ni. Abonotanga 4, 3, Moutourien. 2, Moutourien. Oh là là. T'es comme ça, 1, tu as côté Nambaye. Ouh. Tinanga. Tu as beau pareil. Oh. Bon tu as, ma beau quoi. Abonne les années sous. Habité, il y a quoi bon on a eu hein. Balé té bassi. Voilà. Ngabana zo bon yo. Bona sangai moto atindika. Ndoko batindika. Atwa la suyo wana. Voilà, merci beaucoup. Voilà très chers amis internautes. Merci pour la confiance et la fidélité. Mon père Sabiso, tous les gars toujours les boss à la télévision, ma téléphone Nabino. Premièrement, je remercie ma boss Nabiso vraiment, boss Roni Malundama, boss Yannick, sans oublier boss checking dans Londres. Voilà vraiment,
yemda simbi ma soleil tali réalisation pourquoi pas remercier famille matula maman na bongo maman Laura Chou motema ya boss là mais pourquoi pas remercier ba s'abonner na chaîne na biso ya biso podcast car ane elle marre de la presse ya bino to rejoindre ta ça la peine la découverte ya ba artiste ba quartier ba musicien en général ba sportif ba joueur tout ni to la bon na commune Njili to que presque na suka to aussi Njili to que ba commune mususu pour la relaxer maman bon maman le to za ki na vieux ga la première partie ya découverte ya ba star ba joueur ba place historique ba ça ba succès na quartier 10 et puis deuxième partie na ngombe zali to za na vieux ga yim do orienter biso to message toujours comme ça là et donc c'est na ba Njili tout ba Njilwa tout boza partout dans le monde pour se manifester parce que eux ont commis une abino et puis pour se retrouver n'a pas venu botika kala elle va voir espace pour botika kala le long il y a vu ce podcast et une qualité yako yako la sabine que ça fait plaisir pour se manifester beaucoup plus dans ma commentaire na bino pour liker pour partager pour li solo et panzana mokili mobima ndenge émission toujours ko panzana wana pesa mbote na yanga vraiment le rôle la Gloria Gonda, la fille en couleur, pourquoi pas l'appeler ça va monter là. Mon vieux de best Congolo gérant sous capitaine dans la gare. On a mon sous souvent aux États-Unis, mon vieux Freddy Ngoma le coutumier en mode belé. Depuis ce moment là, yanga moko Diogo, Michel Ebouma, Liquide Matal, vous a tellement ébélé. Na retard ma comment peser belé. Sans oublier ma famille Mialou, Kéran Mion en Allemagne, Tichik Mion à Paris, Sephora Mion, ma petite chérie, sans oublier notre cadet. Anti Mion, pourquoi pas la presse là. Barina remercier vraiment beaucoup plus. Par abonner à Bisso, il y a Bisso podcast, la compte sur mon fils à Bisso, mais bon, pour se manifester, pour liker, pour partager vraiment. Dans vos salons, pour recevoir Sabino, nous na message toujours recevoir Sabino, na milieu na sima caméra sur ça pour on a caméraman na Bisso Bena Jordan, sur laquelle les balles na suka na Kobarara, na mona hapa commenter match gaouyo yo, pour ça ne carte 4, nous c'est les premières parties à carte 10, pour vous amener les parties, pour la recevoir ça, ba jilwa ni sur mana mboka, nenge ba recevoir les émissions, oyo pour ça la vidéo, ina lo bakaka, celui on a profité, so qui pensa pas que c'est là qui à la prochaine émission quand on se dit bye. Misanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela